nungu nungu na lopoto balobaka ba rumeur. Est-ce que attentat pour na ko assassiner prédécesseur ya président Félix Antoine Tshisekedi mwana mboka Joseph Kabila Kabange ezali ya solo to ezali ya lokuta yango tukoyeba awa na émission pendant que batu bakanisi lokola balingi ba assassiner président yakala Raïs Shinarambo Joseph Kabila Kabange toyoki lisusuke ezalaki Joseph Kabila te ezalaki nde Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beto nde balingi ba assassiner nani alobi yango ya Denis amoni yango na écran prophétique to na ndenge nini yango tokotelema awa tokotikela yo oyoka makambo oya Denis alobi pour tentative d'assassinat et pas ya président Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai ou c'est faux tokolobela yango awa na émission ya lelo. Processus ya réconciliation, ya réunification à pays, ya kosangisa bana mboka oyo basango ba antamaki, ça fait couler beaucoup d'encre ndenge balobaka bongo na lopoto, basango bakenda kiti komona ba opposant, ba exilé politique qui sont na Belgique Rwanda yango notamment ba Jean-Pierre Mvwemba, bazali ebele oyo bokolanda awa na émission ya lelo. Finalement, attaque ya ba église catholique na église protestante où il y a salama et pas ba partisan entre parenthèses il y a IDPS et salami soutien parce que ba garde fou et salaki pour la ba attaque wana et salamité est-ce que ba pinga hiérarchie nde epekisi to ba démasquer lokola ba démasquer bango yango basali yango te tokolobela yango awa na émission ya lelo et salami bongo na commune ya Kalamu précisément na quartier Yolo et pas wapi jeune garçon na kombo ya Merveille ye ami Diembiki Merveille ami Diembiki pour na nini azana moi cité bana te charge ata mon côté pour na nini ami Diembiki on ne sait pas tokolanda yango peka awa na émission ya lelo. Gouverneur militaire ya Ituri alobi ali ko bangate nanga banduku yako bazate na Ituri kuna awe ezali ba congolais tikala kuna esiko zali mobala zalaka boende balobi aboya abi kuna nanga kokota na Ituri ekosimba to ekosimba te tokosola ngo pe kaka awa na émission ya lelo. Voilà. Yaya, est-ce que vous se rappelez en 2019 une certaine fille prophétesse de son état nenga lobaka après sa prophétie pour le président Félix Antoine Tshisekedi batu ebele baloba bakipaka yango te bayebaka yango te prophétie yango ezalaka nini yango tokozongela yango awa na émission ya lelo. Yambo to banda émission oyo tika to informé boya ya yo mutovani na Bundes bana sur Allemagne ya journée de la femme et ça la moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te ya soirée liputa et pas wapi Jika production a organisé soirée liputa buffet à volonté ya et kozala bongo na référence par na SN ba SN référence dans l'église ya pasteur Akilas tokuta la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundesliga surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi tokuta la papa joie maman kende ko sepeli sa maman yebisa papa to bima pe moi kala to sali ba misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya. Moins cher wapi, entrée couple, papa simbi mama, mama simbi papa, bakofuta kaka 40 € ya pamba. So qui paye, papa, vous avez la molongalité, kuna pe, basi pe ya singleton bazali, okokuta basi kuna baike, kendeka kuna, okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka, bazali wana bazali kozela bino. Donc, couple, 40 €. Singleton, yomoko single. 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge morope na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so ngoko benga te WhatsApp na numéro o +49 17 68 73 20 340. Ce qui pour l'ingio benga appel normal au benga na +49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika production. Voilà, buffet à volonté samedi 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na Bundes otoloba kite tolobi. Voilà.
Praise the Lord, CFC Push International family. Welcome to the grand opening of CFC Push Ministries Atlanta, where the prayers of the righteous person are powerful and effective. Join us Saturday, March 1st from 6 p.m. to 9 p.m. and Sunday, March 2nd from 3 p.m. to 6 p.m. at the Covington Square Theater in Studio 6, located at 2244 Panola Road in Lithonia, Georgia, home of the Let My People Go prayer point. Warfare prayers produces deliverance and healings. So come, expect that God will move on your behalf. Every week following on Fridays and Saturdays from 6 p.m. to 9 p.m. and Sundays from 3 p.m. to 6 p.m. We will see you there. The Lord is mighty in battle. Apostle Shiko Apwan, God is doing extraordinary miracle through his hands. Stretch your faith, receive your healing and deliverance. Remember Jesus Christ is Lord. Mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Spirit of death. Go! Why she came here? Why she came here? Oh! Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hidrokinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoe télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio Lokole masolo et pa wapi tokuta na ka chaque fois pona ko solo la makambu oyo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu oyo to lobaka lingala comme on a fiston Pelende tata ya Sedek. Voilà, nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont assistés. Voilà, nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont assistés na obsèque ya mama Tete Wumbi Makaya depuis Angola, boy comme on a bilili wana qui voilà enterrement et salamerki déjà voilà to zongue de sikabwe ba activité na biso comme il se doit. Voilà, nous profitons par le trichement de cette émission pour remercier Binono surtout qui de cœur, des pères, des loin na pembeni pour na ba obsèque oyo ndenge et les kaki. Alors toute la famille Wumbi, la famille Pelende vous remercie de votre participation sur tous les plans. Voilà, cela nous va droit au cœur. Voilà, Dieu a donné et Dieu a repris. Voilà, autre chose. Avant de continuer, nous vous informons bandeko nyonso ba congolais ba africain bino nyonso to bozaka États-Unis d'Amérique, précisément na Atlanta. Église Push Pray until something happen. Bako fungola bongo porte na yango le 1er mars oyo kozanga te inauguration ya église Push niveau ya Atlanta bana tout États-Unis. Ya boya ebele ozala na Maine, ozala na Washington, ozala wapi zwa avion, zwa bis tokuta na Atlanta et pa wapi église ya pasteur Push bolela ki ebele pasteur Push ka na Afrique du Sud biso ba détail to sala na ndi ba Europe Push et fungwa mibongo na États-Unis précisément na Atlanta. Suivez ceci. Praise the Lord, CFC Push International family. Welcome to the grand opening of CFC Push Ministries Atlanta, where the prayers of the righteous person are powerful and effective. Join us Saturday, March 1st from 6 p.m. to 9 p.m. and Sunday, March 2nd from 3 p.m. to 6 p.m. at the Covington Square Theater in Studio 6, located at 2244 Panola Road in Lithonia, Georgia, home of the Let My People Go prayer point.
Warfare prayers produces deliverance and healings. So come, expect that God will move on your behalf. Every week following on Fridays and Saturdays from 6 p.m. to 9 p.m. and Sundays from 3 p.m. to 6 p.m. We will see you there. The Lord is mighty in battle. Apostle Shiko Apwan, God is doing extraordinary miracle through his hands. Stretch your faith, receive your healing and deliverance. Remember Jesus Christ is Lord. Mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Spirit of death. Go! Why she came here? Why she came here? Oh! Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Tokobanda bongo na information oya mawa esalami bongo na commune ya Kalamu précisément na quartier Yolo et pa wapi jeune garçon na kombo ya Merveille ami Diembiki. Batu bayi komituna mais pona nini jeune garçon oyo azana ba charge te azana moi cité moi na te ami Diembiki qu'est-ce qui ne va pas afandaka na next ya sima le parle bango Merveille ele ko ni juillet est-ce que amona ki esprit de mort ba côte na kat ba pousser que le comité Diembika tondre nini ba la na tongo bazo kobenga Merveille balukiye normalement chaque jour la mukakatongo mais moni ti 11h Merveille azo la mukate qu'est-ce qui ne va pas ba kei bwenzo kasi ami Diembika ki déjà kala na 6h-3 pona nini boy mabe makasi ya Merveille tala. Jeune garçon na kombo ya Merveille bakutie ya comédien Mbika tozali bongo na commune ya Kalamu na quartier Yolo bos ba détail na reportage signé Merlin Touache. Pasi sene oyo bozali komona tozali bongo na commune ya Kalamu na quartier Yolo esika ndeko mobali oyo bozali komona na kombo ya Merveille auti comédien Mbika landa lisolo. C'est l'ombe information tozwi sur place na mvula oyo ebetaki mokolo lobi Merveille azongi 19h akota nanda kute akoti botala bino moko musalelaki yango wana na badra Merveille alali fami mobimba pe bakoti na bandako na bango balali tongo etanaka te etani Merveille amesana kolamuka deja 6h batala boye 7h ebeti Merveille alamuki te 9h ebeti Merveille alamuki te bakoma ti 11h babi oyo ela su normal te nde baye na ndako ya Merveille bandi obeta Merveille fongo la porte do mutawa répondre azati Merveille fongo la porte mutawa répondre azati loko les alinda kwa 555 nde baye ko forcer porte bakota kaka boye bakuti Merveille déjà wele mvimba lule mwebimi akufi donc Merveille atalaki boye mutu na gauche azate mutu na droite azate azwi kiti bozali komona atie awa azwi singa akangi na chevreau akotiki ngo na yeye moko ekoti na kingo sima na yango a dégager kiti nde a se retrouver na situation oyo kasi selon information ya famille Merveille azali na mwana te azali na mwasi te azata na charge moko te eloba na oma ntimba veut dire Merveille aza mbwaka sombi mbwaka teki donc ye moko na ye moko yoka communication ala problème biso dolala ki bayo bete biso box moi biso ye yango to ye pona bite zaki na boti te ana mwana te mwasi te lo en tout cas ezali makambu ya normal te imagine olamuki kaka na tongo boye ozwi singa okende comédien Mbika nzelango pozo kende oyebite so ezaka ndenge nini en tout cas ezali interpellation na bandeko oto tikali tika na yebisa yo ata maluma tonda komeka te un jour on mettre fin na vie na yo po balobaka tant que ozano na vie espoir eza lobi ya mususu okoma mutu komiboma boye eza pasi po ndenge aza boye avant même bakite na singoyo baobete fimbu mokobu na la police po balakisi ke makambo asali eza normal te Nanobaki yango na ebandela basango bazali ko continuer processus na bango ya pona ko réconcilier ba congolais oyo bazali bongo na ba désaccord bakenda ki epa ya gouvernement bazala ki epa ya nanga bomona ki yango bakoma ki na Rwanda epa oyo bazali Rwanda précisément président Kagame oyo bazali commanditaire
entre parenthèses de baye koloba ba M23 ba kometi na mikili en poto et pas ba mona ki ba exilé politique pour yebi yango ba congolais mingi ba politicien ba kimi bongo na mikili en poto notamment ba Jean-Pierre Mvwemba ba fena biso nanyo baza ebele oyo ba kimi bongo na mikili en poto pona bazali en commun accord te na régime en place. Alors bazanga ki malobate balobaki après okutana basango yoka bakam oyo balobaki tolanda. Nous sommes honorés d'avoir été consultés par nos pères spirituels qui ont pris une initiative précieuse pour la reconstruction de la paix, de l'unité nationale et de la confiance pendant cette période de tension et d'incertitude dans notre pays. Nous adhérons à leur initiative. Nous leur avons donné notre cahier de charges. Nous sommes le mouvement radical pour le changement, une plateforme politique qui est constituée également des associations, des partis politiques, des mouvements citoyens. Ils nous ont consultés, mais dans notre cahier de charges, nous avons donné 2 préalables. Nous adhérons, mais nous avons des préalables. Et parmi les éléments de l'ordre du jour, nous exigeons le départ de M. Tshisekedi comme condition préalable à notre participation au dialogue, et la libération des prisonniers politiques, et la restitution des biens saisis et la réparation, bien entendu, des préjudices causés et tant d'autres. Merci. ezalaki esengo mingi ya koyamba batata ya milimo na biso boyebi liloba moko Marshal Mobutu abandaki koloba soki yo ye epa na nga te nga na koya epa na yo makambo bomoni batata milimo na biso basali baye komona biso mpona kolakisa biso nini ya mboka bayoki biso tovandi na mboka wana Kongo tovandi na bato mosusu lelo baza na kati ya bokonzi tomoni liloba ezalaka te moindre likambo lobi obalusi makambo biso mibeko na biso oyo toza kopona Monsieur Tshilombo azali lisusu yakomi problème donc avant bana mboka toyokana ye akokozala te parce que azalaka na liloba te ya mibale oyo nyonso etanga mibandeko na biso oyo baza na baboloko baset kikuni Jean-Marc Karongo Mike Mukebai Jackie Ndala oyo na bamisusu baza na se ya mabele na baprison ya bademiap na baaner il faut bango nyonso babima mpona tovanda na ndenge ya malamu epuis batika kobotola biloko ya bato mosusu basali mais mbongo na bango baza koboya kopesa bango soi-disant mpo balobaki mabe ya tosengi boboto tosepeli mingi ndenge batata milimo bayeli biso tokutana tosolola epuis likambo mosusu bandeko ya biso batiki biso bandeko ya biso babandi kokufa depuis 1995 tina mokolo ya lelo banzambe bankulu babisimbi bazala na bango epo de façon que bitumba esila na mboka na biso tovanda crise politique esuka abu opia mutu nyonso aluka akende na yango liloba suko ya suka bato oyo bino boza komona mosala batata molimo baza kosala ozobosana ke lelo oyo makambo Senko asalaki na biso ntango toki na conférence ya Senko ntango baThérèse Kapangala bakokufa bato ebele oyo bakufaki wana mpo na nini parce que mpo batata milimo bato balingaki ke toluka manda wana ezala respecté tokosala makambo nyonso na boboto na bolingo mais ezala te ke soko ye ndenge na Kinshasa balobaka baye kotia kanif na kingo. Le petit mot à ajouter, c'est que ce dialogue doit être inclusif, y compris nos frères qui ont pris des armes révolutionnaires. Nous sollicitons
auprès des chefs religieux qui les ont vus également, que pour nous, parmi nos préalables, il faut un accord de cesser les faits directs entre l'AFC et les gens de Kinshasa, parmi également les préalables, pour aboutir à un accord politique. Merci. Une transition sans Tshisekedi. Merci. C'est un mot. Je suis monseigneur Avec. Voilà. Monseigneur. Nous sommes toujours dans le processus d'explication de projets de pacte social, mais aussi de l'écoute des uns des autres. Aujourd'hui, nous avons écouté la branche de l'opposition radicale qui ont donné leurs avis. Nous allons continuer à écouter aussi les autres. De la même façon que nous les avons écoutés, nous espérons qu'ils vont nous écouter à la fin quand nous aurons fait la synthèse de tout ce qu'on aura écouté. Merci. Voilà. Vous voulez ajouter encore une fois? Il n'y a pas d'autres questions? On peut poser une question? Non, Eric. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Narobaki yango pe na ebandela ke attaque oyo ezalaki prévu pour na ba militants IDPS bakende ko attaquer ba église catholique na ba église protestante, soit disant que bango ba ko tambutu mbutu ba ke ko kutana na ba rebelle ba ke ko kutana na Kagame na ndengi nini bazaki na droit wana te na ebité attaque wana esalama kité. Est-ce que ezali pour na mburamatari ya tchaki ba garde-fou pour esalama te to ba jeune catholique qui peut baloba qui trop c'est trop soki bolingi et comment guerre ya biso na biso ba congolais te boya komeka te ba jeune ba telemaki ba kebisa ki pe ba ndeko ya combattant ya IDPS landa ba jeune oyo naye kokebisa bandeko ya IDPS bandeko ya IDPS naye kokebisa bino bolobaki awa na 2023 na campagne ka moindre escarmouche hein tozo de la escarmouche ti lelo ekwe ite lelo ba prêtre bazwi likanisi ya koluka kimia na mboka bino bozwi makanisi ya kopie ba église catholique. Amen. Biso pe to telemi tonke bendimi ya église catholique. Soki bino bo telemi pona kopie ba église catholique. Ekolongwa guerre ya este ekokoma guerre ya biso ya civil. Awa biso tolobi boye. Tous nous sommes derrière nos FARDC. Biso tozo soutenir mapinga ya mboka. Si on va dialoguer, donc on dialoguer mais pas avec M. Tshisekedi. M. Tshisekedi y a 5 ans et qui a sali ma voyage. Solution ni na pesi pour Namboka. Solution ni no yo pesi pour Namboka. Hein? Ba voyage belo sali ba diplomatie papa et lo koni ya malungo sali et lo côté. Mais bino botelemi le lotan ke ba sango ba zuli kanisi ya kotia kinya na mboka bino botelemi koloba ete bino bokopie ba église catholique. Yango to ekokebisa bino. Toyebi ba je na bino. Toyebi bino malamu. Lokola bo échoué. Bolingi bo kotisa église catholique na buzoba na bino. Tozo kebisa bino bokeba. Bokeba. Nous savons tous que M. Tshisekedi a échoué sur tout le plan. M. Tshisekedi a échoué. Yango tolobi boy. Soki biso toko dialoguer. Nous allons dialoguer mais pas avec M. Tshisekedi. Nous allons dialoguer pas avec M. Tshisekedi. Parce que vous avez échoué. Faut éviter les lots IDPS, les soins européens sabiso. Il y a pas de détournement. Ce qu'on peut faire les soins pour la saison n'est pas détournement. Là nous sommes d'accord. Hein? Bah il faut décider bazo kufakuna. Hein? Ma mercenaire vous les payez $8,000 par mois. Les efforts d'essai, vous faites 246 000 francs congolais. Papa, na minute ya boye, tozali na posa ya Kabila, tozali na posa ya Félix Tshisekedi. Tozali na posa ya Félix Tshisekedi, atika basango basala musala na bango. Félix azokoka eloko te, na este kuna atiki bitumba, azokoka ngo te. Tozali na posa ya tozokufa ebele, ye elingi ba voyage. Félix alongwa, atika mboka. Tozali na posa basango, basala musala na bango kitoko. Tozali na posa basango, na minute oyo, tozali na posa basango. Batala biso, bapesa biso kimia, batika biso kimia na mboka na biso. Félix longo tala loko te, longo to boye batali te pet, bokeba ya lisusu te. Bon, ngala s'adresser na chef wa Banzui, mokonza Banzui. Yo tchaki biso na silence ozaki si facho ba kete facho bon samboka bo biso na mambo bien. Le loto sutuat. Au canal na nyoto bo pitito bo prier l'église catholique eza sanction. Comme ka bo prier l'église catholique bo mona liga ba jeune to tombo to bumala bino. Comme ka bo meki bo
bataki cheke ezani mudani otike zo kokite otike ya biso mboka biso asala ngo ezani papa ezani biso to bunda pona mboka biso to bunda pona kongo na biso kina na mboka biso sinda mboka na nyo libanda biso to kufa awa atoa ko simba te to tele melango biso to sabela église catholique mwana kula kuna botika basango basala busala na bango ezani papa to liki kina mboka likamu nini botika to kokite botika musala to biso asala botika. Le temps que j'ai passé en regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Il y a un projet. Est-ce que ce projet va se réaliser? Je crois que tout dépend de nous, peuple congolais. Ça dépend de nous. L'erreur que nous commettrions dans le contexte actuel, c'est de nous quereller entre nous. Et en même temps, nous savons aussi que notre armée est un peu comme infiltrée. Il faut mettre de l'ordre aussi dans cette armée pour que la population puisse s'identifier à l'armée. Autrement, il y a une sorte de manque de confiance entre d'un côté la population et son armée, et ça c'est dangereux. Donc c'est ça, c'est que la population à Bukavu, en Alikolo. L'évêque aussi l'avait dit. Moi, je ne veux pas que Makile tanga awa. Ceux qui vont dire que Bunda vont sauver biso Bunda parce que c'est notre pays. Mais si c'est pas le cas, autant que tout, Bobo Misabatuti. Donc les gens ont tiré les conséquences de ce qui s'est passé à Goma. Bon, dire ça, est-ce que c'est être contre la République? Non. Et ça, Batoubaza devant les faits accomplis. Oui, nous aurions aimé Batouba Bunda, mais Bunda la nini pour en réalité. Quelle est la cause où il faut défendre dans la minute Oyo? Voilà pourquoi j'ai toujours pensé et je continue à penser. Soko Chilombona Batemba Lingi véritablement Mboka. Il faut Batika Mbokawana. Chilombo doit quitter ce pays, doit quitter le poste et Atika Misotoye s'organiser. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un niveau à fracture Oyo. Et ça, à niveau de Congolais, apparemment, ils vont comprendre. Niveau de tribalisme primaire au Memi na Congo. Et bah, tu vas c'est vérité. Au bon, ceux qui prennent nanga pour ça devant à quoi permet à kin, tu dois comprendre ah donc bateau batika na bangonga depuis kala. Et les langues maintenant commencent à se délier. Vous êtes dans les Congo central, les gens disent clairement, ah non, nous ici, tout le monde ni choix exact. Tout est tribalisé. Moi, je peux vous donner l'exemple d'un Mantenzolo, qui est le président de l'Assemblée provinciale, Yanini. Parce que il a dit, à moi, il a dit, ah oui, mon cher, est-ce que Bisso, est-ce que tu peux aller à la MIBA, que quasi totalité d'employés à MIBA, il y a province Moko? Ou bien bateau école Moko, qui n'est pas école Yakasai, est-ce que c'est possible? Pourquoi cela doit être possible dans le Congo central? Poste tout na pora boma na pora matadi, ils ont occupé tout simplement pratiquement l'école Moko. Et nous surtout on est avec Chilombo. Est-ce que dire ça, c'est du tribalisme? Ou bien c'est un constat que les gens font? Est-ce que dans une république, on peut vivre comme ça? Allez voir dans les entreprises publiques les lots. Dans la direction, tout y a entreprise publique. Je pense que, 60% est composé d'une tribu. Dans chaque entreprise, c'est comme ça. Ce que le président du conseil d'administration Azaka Sayente, c'est que déjà Azaka Sayente. Ce que Azaka Sayente, déjà tout ça. C'est toujours, c'est systématique, presque dans toutes les entreprises. Alors, ça, c'est quelle république? Et ce que je vous dis là, vous pouvez aller vérifier ça par vous-même.
C'est parce que mais moi j'ai le courage de vous le dire. Je dis non, une république ne fonctionne pas comme ça. N'appelle cet exemple, prenez tous les PDG, tous les présidents des conseils d'administration, tous les directeurs généraux adjoints, mettez-les dans une salle. Depuis Tchulombazo, Zouabango, Tchabango dans une salle. Et commence maintenant à identifier les origines, Yamutunamutu, tu vas voir. Et quand tu sors de là, viens me dire que tu es un tribaliste. Et Salama, jamais, ni n'époque à Mobutu, ni n'époque à Kabila, ni n'époque Sokane, et Salama, jamais. Alors, jamais. Donc, Lélo, si vous avez 10 entreprises dans Mbokawana, vous pouvez être sûr que 7 ou 8 sont gérées par les Kassaya. Nommés par Tshilombo. Alors ça, c'est quelle république? Je dis bien, c'est systématique. Ce n'est pas qu'on a une côté, c'est systématique. Soit dans vos filières peut-être financières, ou Makambo Talimbongo. Regardez. Allez, regardez. Allez, regardez. Bon, maintenant, on a saupoudré un peu la finance avec Nan Fouamba. Mais avant, c'est quoi? Filière Mbongo Ezanini, c'est Degérad, FPI, Ofida, Moussou Nini, Oyabanini Wana, Impôt, BCI, BCECO plutôt, BCECO, Banque Centrale, Ministère de la Finance. Allez voir. Venez pas. Nani Nini a marché. Banini Nini a marché public. Allez voir. Et ça n'a jamais dans Mbokawana. Et ont des entreprises à miner dans Mbokawana, Régie des eaux, Onatra, SNEN, Nini Soussou, Ligne maritime congolaise, GECAMINE, RVA, DGM, Nini Soussou. Allez, mais Zouango, ça, commence à évaluer Banani Bazakuna. Et puis, il revient ici et dit que Ngamuna est tribaliste. Maintenant, yo yebisanga, qu'est-ce qui préside dans la nomination? Qui préside dans la nomination Nyon Sotouana? Tout comme on a tribalisme dans Boyete, dans Mbokawana. Même Mobutu, dans l'armée, on peut encore comprendre. Mais ailleurs, il a géré pratiquement avec tout le monde. Ici, tu commences même dans le niveau, donc même la confession religieuse. Aujourd'hui, CENI, confession religieuse, ministère des Affaires étrangères, ministère des Affaires intérieures, ministère de la Finance, Défense. Purée. Ah, t'écoute. Toloba. Donc, Batu, Naïb Sabino, n'a cessé Batu, si Baya qui n'a bango. Batu, peut-être bango, plusieurs gens disent, bon, Nangangwaya d'abord, qui nous enlève d'abord. Makambo to monawa. Après on verra. Pourquoi tu vas comme à niveau wana? Bon, et bon, rappelle tant bon ça dans bongo. Ami bon la que non, vous êtes compétent, vous faites du travail bien pour na ni battre ba moni que non, makambo échanger. Depuis boza wana et là comment ils ont marché zati. Tolobate. Quand on parle de vous, c'est simplement détournement. On a volé, on a détourné. Le lendopé, on a pété. Bon, finalement, c'est quoi? Ce qui a zate, tu retiens Anthony et tout. C'est quoi ça? Qui est celui-là? Bon, qui est celui-là? Aussi, Oyeba qui est déjà. Qui est celui-là? Si Oyeba qui est déjà. Ah, on peut mandou qu'on dirait zate. Mikolo pe yaya a mata sur Mikolo te po côté on a vu soki baza soko na ba missile solaire ya soko porté à 400 km. Ah bino bo somba ba avion sous-marin et yango ekoki ko kanga ba missile solaire te. Conséquence dialogue azangi maloba dialogue azangi maloba peuple comme ngai. Kuna pe koral balili na mununku ya mbuka. Tension, ça va? Glycémie, ça va?
cholestérol. Ça va? Ni susu. Na ino makero eza ba biso yo bobango apparemment bala na bango velo kwanati. Est-ce que ça va? Tout ça va? Sarcoïdose. Bon, ce qui vous cave à sali pèse à mon passage. Alors dites-vous que pour une stratégie, il y a tout. Bah ok, le bumbashi, papa, soko lingo bunda. Soko lingo bunda na bundeli, ça va. Mais soko na bundeli te, to lingi to kufate, pèse à mon passage. Bah kana kisangani, abula ngando aya ali. Tala, soki olingo bundo na bundeli, ça va. Mais soko za nangote, pardon. Biso, to lingi kokufate. Pesa munu passage. Ake na mbandala, olingo bunda, olami bundeli. Ozana nini tutkota nanu na biloko na yo, tuta nanu, uzana combien d'avions sous-marins, uzana combien de mnienia puna li. Kaka makambo etali guerre ya est na mboka na biso toyebi ke monguna ali kopusa na malembe kasi batu baike basepeli na message oyo gouverneur militaire ya Ituri mwana mboka alobi yango clair ke nanga akoki kopusa na ta mukete na Ituri kuna bandeko na ye batakuna te po nanga ayiko lobano ayiko ya pona ko sauver bandeko oyo aye kasi ya lobi bandeko na ye ba kuna te kasi tayebi te est-ce que soki nanga akomi na Ituri ba soldat na biso ye gouverneur militaire ako fes akuta nanga boy bako solola akoloba nani ba Swahili macho kwa macho talaku nseki talaku mamba gouverneur militaire Ituri Landai. Tu n'as pas de frère Nanga, tu n'as pas de frère ici. Ici il n'y a que les Ituriens, les Congolais qui sont tous ensemble. Vous n'avez pas de frères. Vous venez avec les étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukuyango Yawapi. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Yaya nalobaki yango pe na ebandela tosonga bongo na 2019 et pa wapi vidéo moko ekobaka viral à l'époque et bimaka une jeune fille comment on a Rebecca alobi azali prophétesse de son état on ne sait pas ngana yebi pe na mingi te kasi n'avait ko parcourir ko fêter réseaux sociaux na moni vidéo wana Nathalie yango ba tindelinga yango susu papa fiston est-ce que makambo eziko salama mwana mwasi oyo alobi azaki prophétesse alobaka makambo ya solo te na bi alobaka ni kuna na kati toyoki makambo alobaka est-ce que makambo oyo ezali ko salama ezali makambo oyo mwana mwasi oyo alobaka te toyoka na makambo oyo mwana mwasi alobaka na 2019 s'il vous plaît na oyo ali ko salima ezali yango to yango te alobaka prophétie sur président Félix Antoine Tshisekedi landanan. Merci beaucoup peuple de Dieu une fois de plus. Zambelanga pambola bino. Bisi kanyon surtout bozali kolanda biso. Le lenge na lobaka tout le temps était na lobaka to pe na leka kaka soki nzambe wana apesi nzela et longi nange mona na kapamba te. Il s'agit pas de l'institut de l'Éternel. Alors soki na leki lelo eza pona kopesa na bino institut de l'Éternel o nzambe ayebisa kinga pona tina mboka na biso. Pour nous rappeler bien encore une fois de plus, il y a malheur on zamba lobaki koya na mboka na biso et pour nous koyebisa bino ete nyonso o bozali komona et kwa bouture ne lo komo kote na kat na mboka na biso parce que bolamu liboso mboka na biso ezalite parce que mutu oyo azali na kat na kitsa bokonzi wana eza oyo nzambe apona kite pona tina mboka na biso et pona koyebisa Papa Félix koyebisa na ete nyonso tozoluka kosala nzamba yebisinga na yebisa yo eto ko réussir ne loko moko te peu importe plan nyonso to koki koluka kosala pona koluka kobimisa mboka na biso na kati na boumbo yango ezali nzamba yebisinga na yebisa yo ete ekokende sika moko te okobima na kati na libundu oyo ozana ngo ete parce que apesa ki yo bénédiction na yete pona kozala esika wana oyo ozali nzamba yebisinga na yebisa yo ete libundu oyo ese ti mwami déjà oza incapable ya kozipa yango
yango mais nzamba ebisinga na yebisana yo ete oyo zo kanise to koluko sala o sala ngo ata mokete na kati na mboka na biso parce que bisika mboka na biso ezali oyebite eloko sengeli mboka na biso ebima na kati na boumbo kati na yango oyebite parce que apesa ki yo grâce wana te pona koyebiso ete peu importe nyonso to koki kolinga kosala ko pesa espoir na kati na peuple congolais koyebisa peuple congolais te eloko moko te bozo kanise bolam oyo koya na kati na mboka na biso pamba te pasi ko continuer ete passe auto vivaki na bokonzi oyo elekaki to ko vivre yango fa double que ça peut kongo oyo bozanga ki na kati na bokonzi oyo elekaki bokozanga yango sous encore plus koleka oyo bozanga ki liboso et ya temps bokoloba vomie mutu azalaki ke oyo tozana ye na moment oyo parce que loko moko kosala ya bolamu na kati na mboka na biso e kozala te parce que malédiction ezali kolo ya moto na ye pe likolo ya bokonzi na ye pe likolo ya mboka na biso. Voilà, il y a ce côté que la Yolanda, il y a Denis à lobby Makambu. Est-ce qu'il y a complicité, attentat pour assassiner le président Félix Antoine Tshisekedi ou bien il y a attentat pour assassiner son prédécesseur, président Joseph, président honoraire bien sûr Joseph Kabila Kabange. Finalement, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont buzz to écran prophétique ici to nini ngana comprendre yango te na botika yango biso la ka soki likam to comprendre bien te to linga koloba yango te to tika ka bino moko bolanda alors bino na biso to landa ya deni makambo ya lobi sur tentative ya ko assassiner président Félix Antoine Tshisekedi. C'est que nous ne voulons pas to lingi makambo ya guerre te to lingi kimia. Nos frères et sœurs meurent na este ya mboka na biso dans l'autre pays côté l'autre côté du pays bato ba ko kufa na banzala na kolia. Finalement pourquoi la paix ne va pas revenir au Congo? To sali nini biso ba congolais pona to zanga kimia boy mais nazalaka na espoir na maloba moko o musa lobaka. Oui, c'est vrai que la guerre sera longue et populaire mais finalité lango elle va retourner où elle a commencé. To lingi kimia tolingi pe ozali koleka biso ba congolais tolingi yango te ba congolais ne surtout totelema to défendre mabele oya bakoko na biso sinote mabe kokota makasi tolanda ya deni. Vous encouragez le président au Parlement. Vous encouragez le président, vous trahiriez le Sénat. C'est quoi? Et nous allons gagner cette guerre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Atabako Tiawa. Boyoka prophétie Oyo. C'est une façon de montrer qu'à la fin nous gagnons. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la période de perturbation. Amen. C'est 6 ans. Pour que Dieu montre la grandeur du Congo. Qu'il purifie les traîtres. Amen. Le gouvernement qui viendra sera un gouvernement de propres. Amen. Des vrais Congolais qui aiment le Congo. Amen. C'est pourquoi le président chassez-moi tous ces traîtres-là. Au cabinet, chassez les gens. Au gouvernement, chassez-les. Au Parlement, parce que le plan du diable, c'est de tuer le président. Et pour tuer le président, ils n'ont pas besoin de gens qui doivent quitter là-bas. Parce qu'ils sont là. Ils sont dans des cabinets, ils sont dans des ministères, ils sont dans le Sénat, ils sont dans le Parlement. Si on te tue, c'est lui qui va te remplacer, il est ici au Parlement. Tolobi amen à haute voix. Dans le congrès, il est là. Tu ne mourras pas. Je suis prophète, j'assume. Si, président, vous êtes d'Israël,
Je m'adresse à vous. La seule personne qui me reste après Dieu. Chassez tous ces gens-là. Parce que tu es seul. Il va te tuer. J'ai dit, ils veulent te tuer. Je regarde le caméra. Amen. Et ces gens qui veulent te tuer parce que tu gèles les accords. Amen. Tu étais déjà mort depuis longtemps. Amen. Mais c'est le Dieu qui te protège. Parce que dans ton cabinet, il y a des traîtres. Dans l'armée, il y a des traîtres. Dans le haut hiérarchie, il y a des traîtres. Dans le gouvernement, il y en a. Dans le parlement et le Sénat, il y en a. Partout, ils sont là. Ils sont là. En complicité avec ces gens. Comment tu vas t'en sortir? Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Commencez à chasser les gens. Change ton gouvernement. Amen. Même s'il reste 20 ministres, vrai. Dieu va te donner l'intelligence et la sagesse. Qui va rester, qui ne va pas rester. Ne le fais pas longtemps. À moins d'1 mois, destituer ces gens avant qu'ils viennent. Avant qu'ils te fassent du mal. Fais-le vite. Amen. Fais-le vite. Je ne veux pas que l'histoire me donne raison. Je lève ma main. Je te mets en protection devant Dieu. Qu'on ne te voie plus. Tout plan tombe à l'eau. Tout plan doit tomber à l'eau. Que Dieu mette la confusion dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois sous l'emprise du feu. Mets-toi sous l'abri de Dieu d'Israël. Personne ne te touchera. Tu verras ça. Et tu verras les traîtres de tes yeux. Chassez-les du gouvernement. Changez le gouvernement. Même si l'esprit te pousse à faire tomber le parlement, fais-le. Même à faire tomber le Sénat, fais-le. Nommez des gouverneurs qui sont à ta service. Change tout le monde avec sagesse. Et tu verras. Ils n'auront pas de plan. Ils n'auront pas l'information. Moins de déplacements. Perrault annonce. La lobby, moindre déplacement à président va que ne Perrault a zoé baoundé. Pourquoi les gens sont informés de tout déplacement? Une semaine d'avance, 3 semaines d'avance. La presse connaît ça. Comment? Qui trahit? Donc, aux apolélés, Zambé a délaissé à bon bataillon. Amen. Ma belle kokendete. Amen. Omoniyo. Au nom de Jésus, tout celui qui me regarde aujourd'hui, je te fais Dieu pour phare. À l'exécuter maintenant. Amen. Commencez à parler maintenant. Prends la foi. Les gens me posent la question, ne laisse-la pas peur, j'ai pas peur. La mort, c'est notre destin. Mais pour sauver mon pays, je préfère. Tolobi amen à autre. Amen. Rwanda, allez pharaon. Beaucoup sangisa barme nyonso ya monde devant Dieu à quoi ça. Amen. Moda peut sanga amen ça. Amen. À quoi ça toi à quoi ça te? À quoi ça? Yemu da richesse. Yemu da na Congo. Amen. Okima okene wapi? Et le sang coule chaque jour, les Congolais regardent. Les pasteurs, vous êtes où? À la télé, je ne vous vois plus. Pourquoi? Vous avez dit que vous êtes des prophètes, non?
Bobatamit. La carte église là, au Bima. Kende. Lobela biso Sidi. Vraiment. Arrête le soleil pour le Congo. Télémisamo ipona Congo. Kozalambwa kopalte car l'église nous oganga. Oh Dieu m'a dit, l'Éternel est Dieu. Kendo koloba na Rwanda. L'air yangoyo. Kendo koloba na Rwanda. Mbwa kopal. Bon c'est la guerre ici là. L'Éternel m'a dit, na bano kanisa bino minoko moko l'air yango. Amen. RTNC yangwana wo monelaka. Tout la moucha zaza, tout le monde a besoin de prophétie. Tu as besoin de prophétie. Amen. Tu as besoin de hôtel même rwandais zonga na gabonais na bato nyonzo ba zonga bisika ba uti. Bolali. Mone bolali botiki langa Kishasa. Amen. Mosako la bikolo. Mone bolali ya. Boina ozaka ba mbongo na bino ndam na bolia. Après, Congo, merci. Devenez de Dieu. Donnez des ordres pour que les démons qui dérangent tes enfants, ta famille, tout ça s'arrête. Il n'y a pas de longue prière. Le soleil, arrête-toi, fais. Fais arrêter le soleil. Fais arrêter la souffrance de ta famille. Fais arrêter la souffrance du Congo. On n'a pas besoin de trop crier. La Bible dit. Lis-moi. Yo, tu as ma Bible à ma téléphone. Et ça bien, mais ceux qui sont batterie ici. Luc 17, 6. Nous sommes là dans la Bible. Et ça. Boyibi. Wapi Bible, ça a chair. Il y a l'ingala. Et ça. Zango. Tout est en français. Tant en français, après au Tangilan. Luc chapitre 17, verset 6. Sur la 6 version, tu as la Bible ici, tu as bon. Dans les lois, tu as sauté. Les lois, tu as comment Nzambe ici. So comme Nzambe. Président de la République, comment Nzambe. Premier ministre, comment Nzambe. Vous allez voir comment Dieu va vous utiliser. Luc chapitre 17, le verset 6. Je lis la parole. 7. Yoga kapet. 7. Keba ba olanda yo. Ba okata kata out. Après on lit ongai. Kraba. OK. Ouais. Oui. Luc chapitre 17, le verset 7. Je lis la parole au nom du Seigneur. Verset 6 à 7. OK. Des nations. Oui. Verset 6. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénèbre, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Si vous avez la foi comme le grain de sénèbre, vous pouvez dire à ces sycomores, à ces montagnes, déplace-toi là où tu es, va te jeter dans la mer. Dieu a dit quoi? Il y a un moment où Dieu doit écouter l'homme. Il y a un moment quand tu deviens Dieu, vous êtes égal avec lui. Il ne peut plus demander, il ne peut plus parler. Parce que tu as pris sa place. Pas pour que tu deviennes Dieu qu'on t'adore, mais pour que son nom soit glorifié. Par toi, qu'on voit inhumer Dieu. Point. Et Dieu va t'accompagner. Tu peux donner l'ordre à quelque chose de partir. Où sont les prophètes du Congo qui peut déplacer des montagnes? Fermez vos bouches éternellement. Vous avez trop mangé. Amen. Parce que là maintenant c'est le moment où on vous cherche. Amen. De vrais prophètes, de vrais pasteurs, de vrais évêques. Les catholiques vous montrent les connexions. Avec les passeports diplomatiques. La Belgique.
balakisi bino ke boa makasi na ba relation mais bolakisa bango ke boa makasi na puissance. Nous on n'a pas besoin de relations. Nous on a la de l'éternel. Olobi réveille, 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 réveille. Mais alors levez-vous, réveille. On est de Dieu. On a vie. Je suis enlevé. Je suis télémi. Il a mis debout le soleil. Tous les rendez-vous arrêtés. Break de break, 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 17h tout coutant. Arrêté. Jusqu'à ce qu'Israël gagne. Amen. Israël a mais le Congo va gagner avec qui? Alléluia. Il va gagner avec qui? Si vous qui prétendez avoir le vrai Dieu. Yo, nanda ko bazote belanzambe na yo. Ti lelo lelara. Libalo lelara. Alléluia. Ba problème o lelara. Jusqu'à quand tu deviendras Dieu. Si tant oni no kokoma nzambe. Oh Seigneur. Pense à moi. Kanisangai. Oh. Yakobina suka. Et ces bateaux bazaba extraterrestre. Pardon? Yes, alobi. Sokoza kondima. Olobi ke montagne oyo. Elongwa. Et que de roboa mawapi. Na mer. Et aussi amani. Et ko salama. On n'a pas vu que l'image de Pierre guérissait. Et lilinga petelo ezombi kisa. On n'a pas vu Tabitha être ressuscité. Tabitha c'est quoi? On n'a pas vu Pierre en prison, la prison, il est sorti sans casser un père. Amen. On n'a pas vu Paul casser les prisons par sa prière. On n'a pas vu des lépreux. 4 lépreux ont gagné le combat sans armes. Dès qu'il fait des pas, l'armée crie comme des choses. L'armée syrienne a fui. Ils ont entendu quoi? Qui a frappé? À la place de qui? Mais le prophète a dit, demain on va manger à cette heure. Mais comment ça va se passer? Où sont ces prophètes? Où êtes-vous? Au prophète majeur, au prophète ceci, au archibishop, au ceci et cela. Télématomonayo. Télématomonayo. Fatiazo Lugabino. Fatiazo Lugabino. L'église Nabino. Ma belle Nabino, Boliana Milora Kuna, Boliana Yaba offrande. Qui parle à ce moment? Tout le monde a peur de Nanga. Tout le monde a peur de Rwandais. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est capable. Dieu fera quelque chose. Amen. Il va confondre ces gens. Amen. Tu n'as parlé de la nation. Le Dieu de Deliles, il va montrer au monde qu'il est capable de faire des choses. C'est là au monde. J'ai dit au président, n'aie pas peur. Prends l'autorité, deviens Dieu. Même à Tabakotiao. J'ai dit même à Saïnini. Menzame Osani. À côté les mains. À Osani, et les Américains, et les Israéliens, et les Africains comprendront qu'il y a un Dieu ici. Boya! Baya! Nzamba denile sa rokuta na nabino. Munuma benga biyo banga ate na mina banga ate na nation. Namona kana yoka. Amen. Des nations banga raté. Abatie na ili bilo mutu mo puissant ministre mon puissant na côté panaye. Allo babo mo na te na mina monani. Sina ibisa bino makambo lingi sina monani. Baya. Balamba bamiwata batela huile d'olive balia balamba balia bakocha bakota kana njili te bakota bazwa musuku na bango. Merci. Dieu qui a planté l'or, c'est Dieu qui a planté toutes ces choses. Allez attaquer Dieu au lieu de nous attaquer. Vous voulez le pays? Prenez-les. Mais vous êtes là. Pourquoi vous avez le Parce que vous avez
pour elengi ya mboka eza kozwa ndambo wana te. Il faut tibozwa. Omoni mutato na raté. Vous cherchez quoi? N'ayez pas peur. Quand tu es dans des situations difficiles. Amen. Fais-toi Dieu. Fais-toi Dieu. C'est aujourd'hui qu'on saura qui sont des prophètes et des serviteurs de Amen. Dieu. Oganga trop na lera kimia. Bozawa ba prophète à TV bozawa. Ba kotinda ku papa. Eloka kolobeza. Ba thaumaturge bozawa. Oh j'ai vu ça. Comment les a problème? Cause la solution paye et ça est le mususu. Bazo mon a pété solution paye. Obima. Bopia bango su bambongo te po ba ne lote. Bopia nganalia. Nana tina kuta mbongo te. Na défendre mbongo. Ozo sakola sans intérêt. Cette terre m'appartient. Le Congo m'appartient. Congo Voilà. Pour les autres, ceux qui ont bandé Kobalandi, yo muto talibiso, ceux qui émission et c'est pédition de ceux qui n'ont au partager. Partager en gros peut-être que sungande komoko songolo et sikamoko pakala. Voilà. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. On se retrouve tout à l'heure là à 14h pour la deuxième émission. Allez, chap chap et tchada. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini